papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwanya Amange wa mokosa Kelima Boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Akusana kwanza muna wa mamange wa Bana Suisse, biso kakaboye. Mama Titi à votre service. Mama Titi na kati Zurich, eli biso masolo ya kitoko. Balobi service traiteur na kati Switzerland ezaka kamoko. Yum tongo sali sa fête no ya anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na priya bien. Tala biloko bokolia ya kitoko ya propre makoso pondu bimpiatu makayabu na priya bien Mama Titi à votre service oumela benga na numéro oyo kozala jamais desi balobi biso kakaboye masolo ya kitoko yangoyo Mama Titi à votre service bobenga na ba numéro wana bomo na ba moure zignon so ba mesana kolanda Irene Masiandoki TVO mama bino la kabino kaka ba histoire vrai po esala bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irene Masiandoki esala vraiment bien makasi yango to ebisa ka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba o nan ba s'abonner na site yote bo s'abonner au site ya maman abino ba o déjà bo s'abonner bo partageaka et ça la ka vraiment bien makasi la to pesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbongo ya docteur Achille kapesa ndenge na lobaka respect na moi so ya mibla vende ndaku na verchache ya kosamba ezate to bosanite kopesa merci na meta la brésilienne na kati ya Birmingham oya vient nga Jansi Bolanga balobi couple moko evanda tokendaka nango bongo na ebe ya Zakari tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle ya vient nga Zakari babi na kati ya Panama baomela pema balobi bezakle umela bande konesu bandaka biso partout bobo sana kate tozaka na porte-parole na biso ya mayele mama Anastasie Vita ya papa Trésor Chou biso moko tobengaka Etasie Vita Imana ya papa Trésor Chou ndenge ya Simondo ya papa Kokodia Nzombo amesanisa biso kobenga esalaka biso bien topesi merci na mama bibi chez moi Nzambi et ou non en direct des 001 BBC de moi-même bibi chez moi Nzambi merci na ya Willy Moucheni le vrai code Mboka balobi papa social et tokendaka bongo na Yves Djoboke garçon de luxe na kati ya Panama ba moure zinyonso mama Irene ayaka boye tito zo beta maso to zo rappeler bande kwa Irlande olingo tinda mbongo na Angola benga PDG Gibo zamu tunga prêtre na ndenga mukete azokanga pe ba container bakoli ezokende déjà Angola yaka na carton on a pris ya bien pa PDG Gibo zamu tunga prêtre tinda mbongo na seconde na minute na Angola bazozo ngo explication ezalaka te benga PDG Gibo zamu tunga na plus 00 35 38 73 58 16 10 nasuka soki okomi mabe ko hésiter te benga mama Irene akopé son numéro ya PDG Gibo za mtunga po tinda mbongo na Angola to tinda ba carton et ça la vraiment bien makasi là tozo rappeler bande ko Allemagne na boutique Rehoboth kolata kitoko epa ya mama Corneille Lutadi la biloko kitoko ezakuna ba chemise ba t-shirt ba fantasy ya ba Versace ba fantasy ya ba Gucci biloko ezakuna vraiment ya ndenge nyonso ko bosa na te balobi base ezali grasse light cosmétique benga kuna osomba gamme no ya teint métis obongisa loposo ete ezobanda basi ya mandefu basi ya ba bouton basi ya banduta solution na bino eza epa ya mama grasse light na kati ya Allemagne Corneille Lutadila tokendaka bongo bande konya son poudre mama Irene azopakola mikolo balobi ezali poudre ya mama Corneille Lutadila benga na plus 49 176 21 99
49 22 na suka okozwe et ça la vraiment bien makasi. Voilà, merci pour la patience et ça musala maman Irène ba publicité topé ça kapona ko sunga communauté et ça la kabiso bien makasi. Lamba la moko na rappeler ba mourir na ba mourir nyonso maman Irène asa la ka proverbe 19 20 na rappeler bino kaka. Po sunga yo nanga na suite ya vie. Mais tant on a le baka Jésus-Christ revient bientôt moi na montazo zonga pona kotalisa mokili ke nyonso ekoleka ekozana ta moko na mokili akozonga tokosamba tokozala ndenge nini mokolo wana ekozala pasi. Pourquoi na lobaka boye ba mourir parce que na betaka masola solo na betaka aubergine te. Oui, naza mutu naza na bolembu. Nazaka mama pasteur te ni évangéliste. Yango na lobaka pasteur sans mabonza sans bible na kendaka na kaka bongo. Biso nazo beteza ndeko na biso moko ya mwasi. Liboso na kopambola bandeko ya Canada. Nzamba ola pambola bandeko ya Canada parce que na temps moko nazo senti bapela Canada ezokota mingi et puis bata Canada bakomi kopesa nga masolo mingi. Nzamba lola apambola bandeko ya Canada na mboka Marie ya Kiese oya Simon Ndongala bata kala na kata Canada. Nzamba ola pambola Simon Masiendo ki Ndongala ya Marie ya Kiese balobi semeki de moi-même. Tozo kende bongo na Canada na zuli solo moko esalinga pasi. Ya mwana biso mwasi na kombo ya Larisia. Yango na lobaka bandeko to partage ka masola mama Irène to s'abonner na Irène Masiendo ki TV et ko sunga biso na suite ya vie proverbe 19 20. Ndeko na biso mwasi Larisia bengi mama Irène na passe na mutema mama Irène beta liso nanga batu ba yoka passe ni na uti komona parce que nazaki na koma pendant 9 jours. Natika ki bana nanga ya liboso aza na 13 ans ya mi balaza soki na 12 ans ndenga ebisinga blaza ne kara 2 ans mama Irène ezalaki vraiment pas si po nanga. Mama Irène, pasi nanga ezani ni po beta lisolo, nazalaki na libala. Mobali nanga na linga ki mingi mama Irène. Azalaki nyonso po nanga. Po na mokili ya Nzambe oyo, na monaki mobali nanga zali papa nanga, aza mama nanga, aza ya nanga, aza nyonso po nanga, na bana biso vi nanga esukaki na mobali nanga. Meloko nini na yako kuta manango na vi mama Irène, ne Christ tosambelaka awa na Canada, na yaki kozwa choc moko mama pasteur abengisaki petite sœur na ye mwana yane autaki Kinshasa tanga komi na Canada awa balingani na mobali nanga toliaka na air moko soka ke musa na zelaka ye tozaki vraiment ambiance bien harmonie moko ya kitoko na ndako na biso tango leka mama pasteur aye akomi ko bimana mobali nanga selke mobali nanga aboyinga na bana atikinga na bana botine bana mibale ya liboso na botaki avant. Mama Irène atikinga na bana mobali wana akei ko bala leki ya mama pasteur. Na choc wana na kokaki te tension matakinga na saki crise na kotaki koma. Ta on a bimi koma na kome ko loba biloba loba makamna nde ko loba na nde ko miyeba te. Na bande ko babiloba loba ezwaki nga vraiment temps pour na zonga vraiment na conscience ya kibomutu. Mais na pesi Nzambe merci mama Irène bimaki na problème santé ba poumon nanga ebebaki na komaki na problème respiration après comment mais Nzamba salinga ngolu na saki comment pour na choc ya mobali ndenge tozalaka na par rapport à confiance na pesa kae na couple mso ndenge fonctionnaka tondima kite un jour ke mutuma kota na kati akabola biso mais donc c'est là kinga choc mobali tanga boyinga ke ko bala lekama passer mariage a peseli mbongo donc ebimi lokola ngana ye toza mwasi na mobali te même na miso l'état même na miso famille parce que nga tikali ko bala ngai te na vie abalinga ni na famille ni na mairie ni quelque part abalanga ite to bande ko vanda kaka bongo tozobota mais boyo ka lisole bandi pourquoi mobali abalaki mwana mwasi hôtel Larisia lisole esalinga pasi bande ko bo partager Larisia bi mobali abalaki ete parce que azalaki na responsable to bakoki ko pesele mbongo libala ezate ke ide wana ezanga kibango to mbongo ezanga kibango pona libala te mobali linga ki na temps wana basala tu babalana mobala lobine photo banda na famille akobala Larisia ezalaki te pourquoi Larisia aza na famille te ba mourir na ba moureuse Larisia aza mwana moko abotami na Congo Kinshasa to bandi lisolo kwa koma tina koma debi ya lisolo yango abotami na Kinshasa abotami pa ya mwasi to baloko deuxième bureau papa na bango azalaki mutu moko kombo eyebanaki na Congo Kinshasa asalaka na ba konzo akala na Congo to lobelango bongo pona okache identité ya papa na pokombo wana eyebani moi mosota abotami na papa wana mama na zaki deuxième bureau ande ko yiba mobali ya batu mama lokwa nyaki papa na minga zaki na mbongo mama na zaki na papa mabota bande ko bota ti bolande solo très bien
azalaki mwasi moko nzambe apambolaki ete mpo na kobota. Mama na bandaki kokosela zemi bolanda lisolo très bien, abandaki kokosela zemi atiaka biloko na libumu po garder libala ya deuxième bureau. Mazalaki mwasi azalaki na poma kobota mama Larisia. Tango azobomba azokosa zemi bongo ekomaki na temps moko bombala komprenaki ye kaza na zemi te selon lisolo manga okomise na suka parce que azalaki deuxième bureau. Mama na Larisia akendaki na hôpital et soki akooperaka et soki ayibaka Larisia mais ebimiki ayiba Larisia na hôpital. Mama boti Larisia torobenge mama boti Larisia po mtaki na Larisia na famille otobetla lisolo ayiba mwana ya mwasi Larisia. Tango aye na mwana mobala lobi yo tikala koza jamais na zemi na ebaki bien ke ozokosa zemi mwana oyo ozwie wapi. Mobali amenansaki ye selon masolo ba mama leki ya Larisia babetela Larisia. Mobali amenansaki mama Larisia, mobali aboyaki mama na Larisia. Tango boy mama na Larisia ya na yaki kosola na mama kuta Larisia ozwi mwana oyo wapi. Tala mobali obomeli nzoto mobali oyo alobi atiki yo poza mwasi ya lokuta ebike ozalaki na zemi te. Biso pe toyebike yo zaka na problème akobota. Si to mona ki yo na zemi to bandaki kokamwa. Si ko mobali obake mwana oyo eza yo to tikala kozana zemi te zalaki ndenge nini. Mama na Larisia ayebisa grande sœur na ya lobi ke mwana oyo na yibaki na hôpital. Hôpital nyabi na yibaki na kalembelembe. Eza masolo ezali ya kala. Larisia botemi na 1981. Histoire na zobete za livré aza na Canada. Tango mama kutenyoka kibongo apanika ki abe eloko nini yo sali. Mama na Larisia ami diembika, ami kufa boma ami diembika na Congo à l'époque. Mama wakende koyiba Larisia. Mama kuluta Larisia azwaki Larisia. Tango azwi Larisia bazaki na mbongo kolesa Larisia te. Bakomi kobenga papa wana papa na bi aza mwana na ngate. Mwana bi na tikala koza jamais na zemi. Azama kila na ngai te. Zwa mwana na boluke sika bokende kozwe bokende kozongisa yo pe ya na e oyebi. Entre temps mama kuta Larisia ayeba keloko te. Mama Larisia kufa ami diembika miboma na Kinshasa. Bana nzambe botala tango na lobaka Jésus Christ revient bientôt. Tala masoto zobeta. Bande ko na ngam tolela kozana ba problème na vie. Batu bazana problème koleko na mokili bazali. Même na problème à santé, kumisara nzambe kaka na santé on azo pesa yo olamuki oke musala ozongo lambeli balo banzamba lo la zwa lo kumpo mingi tolala ki na bango balamuki te na tongo na obete na bino lisolo biso soki tolamuki ote kitambala ezali grâce yango photo comprendre ka ba bien fait yango photo pesa nzambe merci abongi na lokumu mokileza na ba problème ebele na nzela masoto zo yoka mingi biso ba oto zokola nazo kosa bino te. Mama kuita la tse ko boko la Larisia. Tanga bandi ko boko la Larisia ndenge ezalaka esali ke baza na possibilité te makuta Larisia ki ko bela bande ko ya mama na Larisia msu balinga ki Larisia te babengana ka Larisia. Larisia na âge ya 15 ans abimaki déjà libanda akomaki kozwa mibali na Congo Kinshasa. Larisia akomaki déjà mwana la libanda abimaka na mibali pona ko be yango na terme bien Larisia komaki kosala kindumba na âge ya 15 ans na Kinshasa. Azana famille te papa wana aza mwana papa wana te. Ba famille mama na baza ba famille ya mama na ete. Mama na ayiba en hôpital na famille ni eyebanite na 1981. Histoire vraie. Mwana bandi mobulu kindumba na âge ya 18 ans ayaki kozwa mobali moko ya muluba ya mukolo. Papa wana azalaki marié. Azali kovanda na Chikapa. Azalaki marié. Alojaka Larisia na âge ya 18 ans azwele ndaku na Congo Kinshasa. Ndako Larisia zaki ndako la tsane ko vanda na camarade nemo comme zaki Yasmine azalaki ndumba pe lokola Larisia bakome ko vanda na absence ya papa wana papa na zalaki marié Yasmine wana mama boti azalaka na Angola alobi na Yasmine il faut kota Angola o Yasmine azanga ki famille te na Congo mazaki fille ya mobulu tawo Yasmine a se décida kota Angola Larisia lobi Yasmine to kendenga na Angola na âge ya 20 ans wala Larisia comme na 20 ans. Larisia ateka biloko nyonso pa na sombelaki na ndaku papa na zaki na voyage jusqu'à kendaka jusqu'à famille nezalaka papa na zaki marié azaki na bana mikolo koleka même Larisia po zaki papa ya mukolo ba papa ba mbongo wana Larisia lobi maire na teka biloko nyonso tokoti Angola ngai na camarade nanga na komi na famille ya camarade wana na ngole pe ya ba mama na bango. Tangu na komi na ngwana wumela kite tellement nazaki pe joli chance ya ko sourire na ko za mobali moko abotisanga mwana nga ya liboso mobali wantu bandi ko vanda na ye na boti ya o ya liboso
aza mokolo mwana liboso si apusani yango totangi na histoire te totangi ka mibale oyo tobi aboti bana misato me napesi age ya bana mibale oyo babotami na Canada kuna yango napesi eya kosala ke Larissa ntango ekomi na niveau wana Larissa ayaki kobota ntango aboti na mobali wana mpe asalaki ye baaventure abotaki na ye avandaki na ye ti ntango avandi na ye te Larissa etikali na mwana aye kozwa mobali oyo bakenda na ye Canada mobali wana abotisi ye mwana bango liboso na bia 13 ans abotama mpe kaka na Angola mobali wana abundi alongoli Larissa na Angola bakoti Brésil bolanda lisolo na mobali na mwana Larissa liboso na mwana mobali abotiaki ya mibale bakoti Brésil kokota Brésil bakotaki babundi base retrouva na Canada na mobali na ye donc na vie na ye famille ezali bana na ye na mobali na ye na minute oyo alobi mama Irene mama kutu na ngako ezalaki mama kutu mandeni akufa na Congo leki na mwasi aki tantine Brigitte famille oyo bayibaki nga oyo ndeko na bango mwasi miboma tantine Brigitte tozalaka na noko na biso oyo na bandeko edenga mwa mukie afi babengana nga ezalaki noko teyo na yebi te soki bakombo wana existaka kaka mpo naza na trace na bango te mama Irene na luka bango na sala nyonso na kosala mama Irene mpo nayebaki adresse esika bandeki kofutela mama kutu na nga na tinda bato kuna mama kutu na nga esi akufa mama kutu bandeni na Congo mama Irene loko nazobeta soki bandeko bakolanda ngai bato ya Kinshasa bazali bana ya commune ya Matete to pe ya njili lokola bakoki kozala na ide ya mwana mwasi moko mibomaka parce que tovanda fréquenté Matete njili mwana mwasi wana mibomaka mpo ayibaka mwana abangaka ntango makambo ebimi ntango so bakomeme na justice ndenge makuna ndako koyebisaka mama na nga miboma na somo nga nazalaki mwana mokie mama nga bande kobengama mingi na kombo ya mami mamu akufa mama Irene nayebi te nabe yango avis de recherche to nabeta lisolo to napesa témoignage mama Irene nazo souffrir naye na Canada mobala botisinga bana mwana mibale tozaki na couple moko mama Irene lokola bamapasa tozaka na problème te na mobali nanga azwanga lokola petite sœur nazwaki lokola grand frère tovivaka bien mama Irene espoir nanga nyonso a vie esikaki na maboko mwana mobali amemanga na Canada yende papa bana nga mibale amemanga na mwana nga liboso lelo aza grande fille mama Irene na souffra te na Canada mobali ande kosala nyonso mpo nanga mpo ayebaki histoire nanga bande koyebisanga na Russie na lingio mingi na posa na balo tovanda na ekobo te me na kopesa mbongo epai ya nani mama Irene asala tout namona ta famille balokotanga po famille ya papa wana namonaka ndenge kobandela kolukela bango te mama Irene na souffra esika kopesela nga mbongo libala eza te eya kosala ke lokola na ntango akomba tata nayebana mingi mobali na ngai koyeba neve ya tata wana kufa azalaka mokonzi neve wana azalaka na Belgique mobali na ngai benga ya sola nayebi ok nakotuna bato baza na Kinshasa neve ya papa na benga mbana na wabi ke bata Kinshasa balobi azalaka mwana bango te aza ata na trace na bango te baza na droite mama na tikala kobota te na mokili ayibaka mwana wana eningisaka na 1981 wana ayiba mwana batu famille wana babungisaka mwana moko ya mwasi na 1981 na Kinshasa eske baza wapi biso mwana tokota makambo wana ezate bamure na bamurezi famille ebungisa mwana 1981 Congo coordinateur ezalaka te bayeba date de naissance toki attestation de naissance à mwana ebimaki to ebimaki te mwana bayibaki à l'époque lelo Congo ekoma mwa bien à l'époque ba 81 wana bandeko nanga famille wana eke reconnaître mwana ndenge nini ebela bano bayiba na 1981 wana na recette ba mère ni mutaro balanga akozwa mbongo nanga azalaki te to bande ko vanda bongo na mobile nanga tellement na mona kike nazaka kana fe mobile nanga na komaki nanga ko prier na komaki ko sambela mama Irene na kosambela sambelaki na kende komema ngambu na fréquenta église mo awa na Canada ngambu na mema libota na nga na église wana mobali na nga tellement zalaka dou aza mobali malamu e komaki ba service nyonso ya église po na transport mobali na nga mtayedaka pasteur to komaki lokola famille na famille ya pasteur na kotanga kombo ya pasteur na Canada te parce que mama Irene naza na famille ekobundela nga te na tikali kaka ngai moko na bana na nga mère na uti ko souffrir na koma mama pasteur abengisaki nièce na ye mwana ya na ye ayaki ntango mwana na ayaki ndenge papa kenda koyede bango mingi nzoka bakoma mwasi na mobali nde mama pasteur bakoki kovivre na ekobo te il faut bala mwana na biso mama pasteur atali ata vi na nga te mpo ayebi le passé na nga bien na minute oyo mobali na nga bali mwana bango mariage coutumier apesi mbongo na famille
na miso ya nzambe bazoloba ke natika makele mwasi oyo nzambe ayebi ezali mwana mwasi wana mpo nga na vivaka na mobali na ekobo na bala te. Mama Irene tala mokili ya nzambe bakomi kokombattre nga na kokaki te. Mama Irene nazalaki na shock, naza susu mwana mokie te, mwana 1981 mere naza deja na mwana oyo liboso ya mwasi azokokisa oyo yaya mwasi aza deja grande fille aza pe na vie na ye azosala. Mama Irene shock, tension mataki nga nasalaki crise yango ememaki nga na koma. Nzambe asali nga grâce na ye kobima na koma mpona kuta bana oyo ya mikie. Me mama Irene nazwi temps moko na souffrir, nzoto eningani nga, bapumo ebebaki nga, respiration ekomaki ya pasi, na bandaki koyeba makambo susu te, nakomaki koloba bilobaloba, na perdaki mémoire. Me nzambe amawa asali nga ngolu, nazongi malamu, nakomi bien. Yango lokwa nalanda ko mama Irene beta liso mpona kotalisa bato ke totika koningisa bakouple ya bato. Mobali ake azali papa ande kolongola nga susi. Mukilelo bateka koti koma likola mobali te. Azalaki grand frère, azalaki papa, azalaki maman, azalaki nyonso mpona nga la vie na bana na ngai. Baye kokabola nga eloko moko ekolaki nga mingi vi na nga mobimba. Natambola mabe, na banda mobula mibala 20 mpona kozanga ba parents. Yango ba maman boyibaka bana bato botika. Na obo maltraitaka bana bato botika. Na minute nga la Russia na yebi propre famille na nga te. Famille na nga ezali kaka bana na nga na Yesu Masia. Na mobali ona kanga maki na elelo mokile kaboli biso mama Irene beta liso na nga ezali solo ya pasi na yebi. Tamsu famille moke bungisaka ta mwana bango na 1981. Soki na kalembele mene makuta nde koyebisa ngai bamekata mama Irene ebaka te kalembe mbango nakende kozwa traitement na botamaka kuna na botama na mame makuta baka bayiba oyo na kalembele mbande kosuka na nga ka wana. Soki femo ebungisaka mwana bango mwasi 1981 bamekata kobenga nga batuna nga ata tomekata kosola mama Irene nazo souffrir moralement nauti kobima na koma. Nzamba asali nga grâce naza na bana beta liso na ngai biso ba mama banyokolaka bana bamu bayibaka bana batu botika eloko wana. Ba mama bobota bana bobomba ba papa bolakisa bango ba papa liwa pe zali. Ozwa zemi moko bobota mwana kanga mutema mama mwana tuna ko papa na nga zaka wapi ti lelo nga kolakisa mwana esika papa zate. Même famille no kanga mutema oloba ko esika tata mwana zate. Lobi tango yoko kufa mwana kotika na ignorance ko eba papa na ete. Mama esio bota yebisa mwana papa na oyeko ya eya pardon eza puissance so liberaka tala la Russie le laza victime mwana zo souffrir na Canada na bana na uti kokota koma po mobala boye eza te shoka bolingo to kotula bota la façon za ko vanda na mobali na ye akomaki grand frère akomaki papa akomaki yaya epesi pasi yango na yebisaka ba murena ba mureza mama Irene Masiandoki ozana liso na to pe témoignage ko hésiter te numéro na nga yango eza affiché suka na 38 eza na WhatsApp benganga salelanga voice to bato beta liso tanga kombo to kotanga te to kotanga te. La Russie azaka ka la Russie azara fille moko azana ba parents te azana famille te disons tokolo babongo ayena liso ne poste parce que choc eleki yango nzamba la batela la Russie abatela bana eba kola babota basala famille na bango mende commence bike yana ye abungisaka mwana 1981 to famille moko ebike yana banga kufaka soki na njil ami diembi kaka soki na matete ndenge la Russie ngazoloba nanga ami diembi kaka po bakanga ke moyibi ya mwana bangaka okende système ibomaka fata famille wana bobenga mama Irene na numéro obozwa ta contact dans la Russie nzamba lola akopambola bino to komi na biso vraiment na suka ba mourir partager s'abonner na Irene Masiandoki TV nzamba lola akopambola bino ko hésiter te mto zandi solo tungisa ko benga mama Irene ko banga na yote so mekani ko zwanga audio te mama Irene ko tanga kombo na ngate ko tanga pembo ka te betaka bon pona ko sunga communauté proverbe 19:20 po sunga bandeko na suite ya vie tokobe so bitanga kombo tokotanga biso tokendaka bongo nzamba pambola fifi tomo la japonaise mama na Erastine na kata bundes tantine voisine nzamba sala bolamu mama na Milford mama na Manassé mama na Arnold mama na ya Grady
mama na Erastine Fifitomo la japonaise ya kati balobi umela tobosani te Veblis wana bana na nganga mona benga ma fifi mère des garçons c'est que bien voilà bamouré signé santozo kende boy bakino subandara mama Irene nzamba lola apambola bino na jebi sabina otika bino kwa na système asimo kimbangu liboso ngai na kende ngaki mbangu na tiki bino pamba te na tikeli bino na okende na tikeli bino mwelo ko sala bino bien na journée. Voilà, merci beaucoup pour la patience, fidélité nzamba lola apambola bino ceux qui moi na motazongi te Jésus-Christ de Nazareth tokutani mbala sima pona kobeta masolo bandeko bo pesa ki masolo na bino poto beta na live bo patienter so moi ba live ezokota te naza busy ba o ba senga ki mama irani beta liso na nganga moko naza na live bandeko amba baza na Allemagne baza na Londres baza na Belgique en tout cas bo mitungisa te mama irani a négliger masolo non tout oyo kopesa kenaza na temps après-midi na ndaku tokokota ba live tokobeta nzamba lola apambola bino tokutani mbala sima soki mwana motazongi te Jésus-Christ de Nazareth l'homme de Galilée apesi souffle pourquoi pas le bito ya kobeta suma solo nzamba sala bino bolamu bonne journée botika na yogurt oyo ezosunga bato ebele mama Rosette bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport yogurt esalami na bagraine ya bafruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya voka bambumu ezalaka na mondenge bakaka bamikokoli ya bafruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na oyo ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga mpo ezosokola makila oza na problème ya foie ya barein olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki olie etika ndambo soki mpo oza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ofimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt